Nkamba Yerusalemu oye! Nkamba Yerusalemu oye! Nkamba Yerusalemu oye! Salisusu esengo Papa Simon Kimbangu kiangali oye Papa Simon Kimbangu kiangali Madame la bourgmestre, vous voyez bien l'enthousiasme avec lequel vous êtes accueillis, vous êtes chez vous. Et c'est avec un immense plaisir que je vous passe, on dit ici on passe le bâton, je vous passe le micro. Merci beaucoup pour la parole. Éminence, Monsieur le représentant de l'Église kimbanguiste, Excellences, Messieurs les députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités à vos grades, titres et qualités respectifs. Je vous suis reconnaissante d'avoir la réhabilitation de ces temples vient de s'ajouter aux édifices de première importance pour la nation et à la politique de la modernité prônée par le chef de l'État. J'ai cité son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. Éminence, la commune de Limoila vous reste reconnaissante pour cette contribution à la révolution de la modernité et votre appui personnel aux initiatives. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du... Slogan bango Bukama oye Bukama en 1921 tozali kokanisa réhabilitation politique naye en 1991 tozali kokanisa mokolo ba bilenge ba jeune basengaki baboti na bango bolimbisi na 92 Petozali kokansa na 99 inauguration ya temple ya centenaire ya Lubumbashi na province ya Katanga na 2014 oyo na cadre ya centenaire ya Papa Kisolokele ne ekoti inauguration ya temple ya Bukama ya Montina mokonzabula tikaki nkamba ya Yerusalemi ayelaki biso awa na Kinshasa. Papa Simon Kimbangu kiangali oye! Papa Simon Kimbangu kiangali molimo santu olinga te kukeku yekaka nyonso tosengi na bakonseiller direct tata mokonzi abule
Généraux des entreprises publiques, distingués invités à vos titres de qualité, chers frères et sœurs en Christ, au nom de son éminence, Papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, nous vous souhaitons la bienvenue en ce beau et magnifique cadre de la paroisse kimbanguiste dans la commune d'Iguala, à l'occasion de l'inauguration du somptueux et historique temple de Bukama en ce jour du 12 septembre 2014. Nous vous adressons à cette occasion le profond remerciement de son éminence, Papa Simon Kimbangu, pour avoir répondu à son invitation. Nous associons ainsi aux 22 millions de kimbanguistes qui, à travers les 5 continents, Kamba oye, Kamba oye, Kamba oye. Kinshasa oye, Kinshasa oye, Kinshasa oye. Yewunui, Yembazie, Yunobyakuré, Yangala, Esengobi, Esengote, Yesenogaki, Esekwe, Chai Voganchai Kwe, Oya Farate, Asalini, Esengobi. Na Kongo ya tata, mwana pe tata Molimo Centre. Je merci dans le chef de l'État, dans le gouvernement, dans Paolo, Traviso, la congéniance, dans la Mangomba, merci. Témoin ya Nzambe nani? Tout témoin ya moto nani? C'est de la carte qui a conduit la vie à l'État Bazali. Dans la conduit Moussous, Bazali témoin. Dans les Cameroun, il y a mon nene, au Sali, à votre linda, il y a un Nzambe. Awandi. Pour voter, il y a un Bapakan. Donc, comment on a dit? Yango ipesika esengo mingi Nzambe alobi osali okokisi mokano na ye esengo bien esengo te awa oyo totongeli tata Nzambe ndako na ye ndenge tolandi na badiscours nyonso eleki awa oza na mpasi oza na likambo soki nini oye ofukami Nzambe akoyoka yoka akoyoka yote. Akoyoka? Oyo likambo tosalama na bukama oyo ezali bijou. Totali mate. Totali awa. Ana kolakisa bapaya. Soli kozala? Kozala te, onali tokoki makambo. Na date ya lelo ya mbotama Noele 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 Bana mbotama na ntango wana nela kolba makambo susu nela oyokana te est-ce que ezalaka
soki nazalaki wapi nazalaka te nani azalaki na ntango oyo ezalaki lilobisa nani azali awa Ngai. Je suis là. nga naza koloba makambo mosusu ndenge nini toza kokongola makambo oyo ngai na 50 nakati likambo olobi nini il y a 18 comment pas gagner qu'est-ce qui est ça là? En 1887, alobaki na lisusu ye wana papa Diangeni tango papa Simon Kimbangu azalaki na Lubumbashi apali kotala ye bamama nyonso misato ya bavwala bazalaki na mokumba alobaki ete mama oyo akobota mwana mobali ye wana aboti ngai na ye kobotama Solokela abotaki mwana mwasi mama Diangenda mama bibi abotaki mwana mwasi mama Fumambanga nde abotaki mwana mobali le 12 octobre 1951 mama Fumambanga abotaki mwana mobali ndenge papa Simon Kimbangu alobaki abotamaki le 12 octobre 1951 tango papa Simon Kimbangu azotika biso kokufa na Lubumbashi yo na nkamba papa Simon Kimbangu tena nozobotama elingi koloba ke yo nde papa Simon Kimbangu donc eloko kobomba lisusu eza te tango ekokaka te ekoki yango elobami ete otiki liputa olati veste lelo senga oyo ya papa Diangenda na biso wete yango nde elobamaki nano bapapa Lisolokeli papa Diangenda papa Dialongana baza kobenga yo tata nde balobaki ete ntango tata na biso akoya ye moto akosisa makambo nyonso tata bongela biso oyo mokumba boye ozopesa bato kilo monene oyo ozopesa bato eza monene te eza ya yo moko eza moto mosusu te ezali mpasi kilo monene soki tokolonga te nayebi te kimbangismo ye nzamba kokoyaka te nzamba kolongaka dirija ozali ala bilombe nanga kokasi na se bilombe tolanda nzembo bazali mpe bazali te esengo elekilela mingi merci par le côté papa ministre azali awa ye akokata rima biso ya mokonzi tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só queria dizer que estamos muito agradecidos. Hoje é o dia 12 de setembro de 2014. Acontece que estamos a reinaugurar cheio estrutural com a presença do Ministro dos Afeiros Foncieiros, como se chama. Esteve aqui o corte de fita para a reinauguração deste templo de Bukama. Uma vez que esse templo é um templo onde o papai Kisoloquele rezava. Isso chama-se Comuna Mãe, aqui de Kinshasa. Só para dizer a todos os quimbanguistas, estamos todos gloriosos pela inauguração e reinauguração desse templo. Portanto, mantemos os mandamentos e trabalhos para que possamos então encontrar o reino do céu em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Amém. En 1887. À Kamba. Ouais. Et en même temps, l'actuel chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangana, vient de procéder à l'inauguration du nouveau bâtiment. Tokomi na suka ya fête na biso na tondi na sengo makasi bino mo bomoni ndenge ambiance salami ndenge mo bomoni ndenge mate eteyami mokonzi na bule bomoni ye ndenge bakati riban bafungoli ndako ya Nzambe bomoni donc esengo kitoko tokomi na suka na pesi merci na bo ministre ye mtasi ba image oyo na pesi merci na Patrick Nzala yende mutamonte yango na pesi bino nyonso bambote ebele bino batolandaka biso na congolocolenews.com na pesi bambote ebele et pas Paul ambassadeur esikoza na Londres talaka yo mwana ndako na pesi yo mbote Philippe Kutusonga na pesi yo mbote tomona na mbala sima na reportage mususu tokuta na bino na centre donc faites ces autres continuer siko toke centre d'accueil na Kasavubu merci.